Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralphingindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana Amérique, Bana Europe, Asie, Afrique, Océanie, Detoba Australia, biso tout, scotché, Kotara net, Congo Promo, information tout, mais un fin fond. Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra, il y a image et image. Ralph Ngindo, qui tombe la PM, Congo Promo, Amérique, Boston, in Massachusetts. What a plus, what a boss life. Find out the best African news on www.congo-tv.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Bonjour mesdames, bonjour monsieur, bonjour de partout où vous nous suivez. Encore une fois de plus, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Merci infiniment à toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission de près comme de loin. Merci et je penserai à celui que j'ai toujours appelé Gabi Mouta Mwana Muzombo, depuis Irlande précisément à Cordoff. Donc, oui, que Irlande est à Mboko, est à Katia Mai, donc Mboka Oyo, Gabi Mouta Fandaka, tous les PC Moteska Solanda Bisso. Nous penserons également à Erwin Tiangana, qui est depuis Atlanta, où elle a émission toujours. Dans cette émission, mesdames et messieurs, vous savez, à chaque fois que nous passons, nous vous présentons une émission, c'est tout simplement puisque nous avons besoin de vous informer, nous avons besoin de vous former et aussi vous divertir. Mais cette fois-ci, dans cette émission, comme j'ai toujours dit, soyons sensibles aux cris de détresse. Dans le loto mekampe kotambola, toyeba basango makamni nezoleka na kati na mboka na biso et puis bae na biso bae oyo bazalaka toujours sima ya émission oyo balinga toujours bayeba makambo ezoleka na kati ya mboka na biso pe na bisika nyonso tout lelo tokoyamba pona bino Tchaka Congo oyo toyebi toujours l'artiste en danger oyo abundaka jour et nuit pour que l'artiste va mettre un peu ko retrouver ba droit na bango pour que ba artiste ba mekanako vivre derrière misala au bango basalaka. Mais je crois que à chaque fois que nous le recevons, c'est vrai, Azam Tumoko Azalaka vraiment il nous parle avec un cœur très ouvert. Bamsou ba mona ngoma BOT peut-être parce qu'il y a quand même c'est là n'engage que vous. Mais biso tozo ya par rapport à information toyeba puisque le lot to s'y reprendre na homme de vieillard. Tolingi toyeba est-ce que ça maramba artiste kaka ou bien seulement pour na ya zalande na monter mama wana. Ce que moni mutazo souffrir, ya za pemeni toujours pour na tina na sunga bango donc Tchaka Congo azo pusana. Bon. Ah, mon asepeli mingi komona bino parce que bato la kimba bino na okimba bino te. Pour bato pire. Santé boni. Oui, on est là avec la grâce de Dieu, vraiment que ndé moni nous tolo ba na introduction. Il y a ici comme un jour biso peut komawa. Oui. Hein parce que ba veillard bazali bato oyo biso photo lengra ka bango. Faut biso lengra ka bango to kumisa ka bango to pemena bango. Parce que ça a besoin de biso à veillard. Parce que l'idée est venue d'où que une année à King Cérémonie, moi c'est à ma France. Dans Kamoko, surtout pour ça que je suis en direct, que moi c'est moi moi c'est à Wendo. Moi c'est à Papa Wendo, à comment on de veillard. Donc ça passe. Dengue le tout le d'auteur. Ceux qui doivent être d'auteur, na biso wetu Wendo, soit qui doivent d'auteur, ne soit kambongo na ye. Moi ça Wendo refana na homme de veillard. Mais en tout cas, tu peux maman Florence, ça fait ONG la femme du cœur, merci. Total la maman de là. Mais pourquoi tu cause la pembine ba sepela nini yango to ça to la projet moko et ça na mois de juin to rendre honneur aux hommes, honneur aux personnes du troisième âge. Témoin de l'indépendance. Okay. Parce que ça dit oublier. Vous savez ma case vraiment moni boito banda parce que tout la vérité. Tant que vous voyez bakaté bateau ba ça dit indépendance. Indépendance. Ce que tu as là hier comment la mati diaraboy. C'est pas vrai. Non. Comment moni nga toujours nga na litaka pona jour bako batisa comprendre nga déjà c'est na déjà. Ba comprendre vision nga té. Vision c'est quoi? C'est que bundla ba artiste ba na honneur c'est écœurant. Awa moni ndenge tango la farce binawa. Talawa nazo mbongo mo sika sikoyo eutina na nini na Londres. Pona papa Eni Makengo. Vous comprenez?
le merci oyo ali faire aimer faire Noé Anita production fan à Londres tant après image wana et ça qui passe mingi non nze mon effet là mais comment ça va tenir cette chanson Papa Kabila Maman Olive Papa Kimbuta Amoli Chako Didi Kinwani vraiment non sikoyo ndingo bana mingi bana saka chaka Congo aliaka na sima wana nzoka ndeko nanga ine bisayo soki sa msuso ko seka bato benga na ndako na ko futa ndako te oh là là oui bato benga na ndako parce que tant soki me kwei soko za ko samo libanga na il faut kata musala wana pour kende ko sécurité baninga mais nga saka politique te j'avais au chef de l'état concernant carrément artiste en tout cas ndeko nanga mususu ba mona tamusuli sekia mais apparemment vous êtes toujours mal compris non nazali compris chez les autorités. OK. Bango bataka vision, on a lingi nini. Bureau de la République ba fani sanga na parler la nation. Bureau de conseil social du papa. Mukonza mboka yoka mawa. Mais atindio voir tant que papa yati, tant que bayati azali ministre du travail, voir ministre bayati. Na kimi passe 2 minutes. Ministre bayati ya mbingai. Atininga na CGAT, ezali organisme za ONG moko comment accompagner ba méthode de santé, ba méthode de santé pour les enseignants et sanamaki, méthode de santé pour la police. Alors, il faut tout ça méthode de santé pour les artistes. Donc qui très bien. Nous sommes là bezi bula bimika taka Congo ndeka nini ngata mudi partout il faut ça na social la sokodanga non, je refuse pas. Tout le monde battu à CGT, bah c'est là qui m'a cassé tout bandi tout faut coup de ça et ça peut que tout mbonga banda sport il y a ça méthode de santé pour les artistes. Tim boulot ko bima mais il y avait déjà des partenaires à soutenir méthode de santé pour les artistes. Ndeko ngai monde wana ndire ba lokango. Ya monde moko ndire monde moko maudit. Fais marcher Mobutu parce qu'il y parmi bateau ba kaya Soneka. Asomba ndaku na centre ville na vendi commerce. Ndaku bateka ndako na centre ville mais mona ba image la kisaka o abengana soko de Soneka biloko libanda meta lelo Soneka ego kufa ekufi ko babe kufa me kufa te kaka wana ETNC biliza kuna ils ont fonctionné Sokoda kotoyo on ne comprend rien ndeko nga moni ke biso pourquoi banga kangai mingo ba doit comprendre ngate pourquoi banga moni neti papa Noé azotina moi quelque chose pour faire makengo il faut comment ils ont pas bien il faut Monique c'est Dieu qui m'accompagne parce que ça la salaka ba 2006 kuiba mbongo nano ka musukulu moko te tsaka Congo convocation to ba 2006 metalaka dema doki ba bezo zotanga ba mbongo yibi mbongo comme asa nanje ndo banda soko tinde loko na yo den derema papa na biso mon conduit chef azana troupe nango fait entrer accusé atindenga quelque chose $200 automé papa et makengo nani na radio tina ko za examen na INRB zompande baso mona mais ba artiste balingi vérité balingi ndelo ko zo la sokola na il a l'argent parce que sokoda wana ndeko na ngai tamso compagnie c'est une banque au gouvernement congolais à côté fait même bon peu à côté fait même bon la sokoda parce que ça entre des milliards de dollars na lokwana oui des milliards na kata sokoda yango mundi bazo ndeko na sala tika ozoko muni bisto ngana bima pata balaka ngai chercheur social ba sanga esprit na ngai ngambo bo sa esprit na ngai la loki yango parce que ngai la loka eloko wana na loka sokoda wana do loka ngo ekene bosoti papa na loka sokoda pour la nini biso bundi ba memo près des autorités pour la sokoda salama mais sokoda salami ba beta biso bal libanda balingo mo biso te mais de toute façon que le coup là sokoda salama na bureau na ba numéro de téléphone et au coup fa na ba bureau vous comprenez le ngamu na tshaba ngo mulimu ya tous les babel mulimu ngo ebiango ya nini ya nengeni lo bana bazo kana te wa lo bi anglais wa français alors nga tshaba ngo na tshaba mulimu ya tous les babel tu vas reconnaître qu'il y a un homme qu'on doit respecter Tchaka Congo. Vraiment Tchaka Congo. Donc je pense que tu vas répondre tout à l'heure, mais je crois que Bandeko Opozo la Nabiso, comme dans le bas qu'il a ça la émission consciente. Et c'est que vrai, tu as toujours, tu as musicien, tu as lobé, et tout consort, mais les lots, tout ça la émission tout à fait autre. D'ailleurs, je suis en train de remercier Bandeko Opozo soutenir Bisso de près comme de loin. Donc on était Charlie Confort Charisme, le vrai et le seul mannequin de Paris. Tous au Pessa Ombote, Talaba initiative à soutenir Yangoyo, Ange Nyanga, c'est l'étoile du berger.
depuis Paris. Tala ba initiative ya ko soutenir yango oyo. Tozana tsaka Congo. Pourquoi tout simplement parce que alingi apesa biso quand même makam oyo ezo simbate. Et na kati ya makam oyo nyonso tout tokoyeba vérité eza wapi. Comment expliquer? Est-ce que toki ko imaginer que lelo veuve ya papa na biso atika biso wendo kolosoy. Lelo azana homme de vieillard. Tolingi toyeba ndako ezangi bato ko soutenir ye nde bazangi tonini. Mais je crois que tout à l'heure tokoyeba vérité nyonso tout autour ya dossier oyo. Donc Dadi Mavungu Pajo Matouba garçon sexy, donc je pense que Binonyo surtout obozala toujours si ma émission oyo na initiative ya malamu lokola oyo za tout à l'heure. Donc toke na chaka Congo toke kokutana quand même na veuve toke kutana toyeba quand même qu'est-ce qui se passe au JC puisque c'est vrai chaka Congo batozolo ba toujours c'est comme si chaka Congo aliaka ne bambongo mais mbongo na opeso na opeso mbongo na opeso mbongo na ibisayo. Surtout ni responsable homme de VR ma pas balia c'est à danger chaque jour na tika mbongo ma pas chaque jour homme de VR le ba action tout ça la tout le ganga gangote c'est parce que quelque part on a pu expliquer ba tout non bayebi na bango parce que monique ngana za to bango nini quand il y a la vérité tout homme qui dit la vérité c'est toujours combattu et bandi reloté parce que tout monde a que ndengo tout monde a que moi c'est wendo wana wendo azali mutu moko nga benga ye na habité hein référence vraiment ozomona ke papa wendo ke musuna bisailo musuna lubangote wendo ali mutu moko lelo soki to ke na tomba wendo mutasala mozole wana ni n'était pas ngai ndé le côté na kenda tipa kaile inga bien ko préfet d'Afrique a benga na Braza. Parce que mutu kanangai nazo campagne tango mabele lisa kufaka le fato somba ni les anga couverture alors tango to komi na zimbongo na dimera mutu kana ndenge moko na kozikisa pièce moko na mutu kawana tile mutu ke fana mabe na se mabe c'est fana na se ndé na kena kaile inga na Braza kalinga chaka je vais t'aider pour na ozo mo de transport non kaile inga kopé de fiko ko edengai mais il faut d'abord honorer notre doyen, notre patriarche de la musique congolaise, Wendo Kalosoy. C'est un Kalosoy. Kalosoy. Voilà, comme Kalosoy. Pas Wendo Azali, Azakana Nina Sima Pamba. Ah, ce monsieur-là a mis $15,000. On a payé ça dans son motuka. Donc c'est un mausolée, Papa Wendo. Donc on a ça là, même Ngamon na Kamwaka. Même les bisayo que même il y a des artistes, il y a des secrets à bombaka. Azoke ne makala, nenga so la komiwana dikambosili. Mais na aéroport partout na na pisika mo bakanga artiste nga fona komba. Mais même les artistes, tout zo kamo kwa wati. Mambikoko. Mambikoko c'est vrai. Mambikoko ese ngana ba comédie bengai. Ata ko comédie bengai. Aucun comédie bengai. Mais t'as donc ça toque ensemble na bango. Mais c'est quoi le problème? C'est toujours l'argent. Les gens veulent en profiter, sont des opportunistes. Tous ces associations, ils gagnent avec ça. Ils sont à CGT, ils sont à compte bancaire. Tout le monde gagne. Voilà ça compte bancaire dans l'association. C'est l'association qui a organisé, je crois, 2 artisans binza bango, ou ba kit. C'est eux qui sont organisés. Bango, oui, c'est la seule association qui a organisé, c'est des artisans au météo wana. Bango na loka sangoto adizamo binza beli non. Ba pe accusation na bango. Na ba Académie des Beaux-Arts, c'est sculpture, sculpteur, peintre. Moi, organisé. Mais d'autres associations, c'était vendredi, on a Inerbena Frey Makengo. On a un téléphone, je le petit mot, Mathieu Bonche, petit sur la TV. Ah bien, vieux, comédie, la télé 50, Mambiko, comme malade, Makasi. De toute façon, on a pas fait Makengo. Parce que bien au Kende. Lelo, ngada la msa partir à Porto, la msa ngaladia. Ni n'était pas Chaba, assez comme des Chaba. Mouté ça ba comédie bouti va fantir na bino. To benga atsan danger. Ndi ngada asan abeli. Ngada andasa. Et puis o batala image, mon image là. Ta la porte n'engeze là qui fait mal niveau ngada ya kufa.
nde na remesa mingi Kale Inga na remesa ministre provincial Kiti des Arts ministre provincial de la santé na revenir la ville et da rebiso to ko saka ngala dani na mama yemo mais tant que mama yemo ça n'allait pas nde na zoko ko na émission la ngai na zo venir au chrétien chef de l'état que tala ngala la sala la sala propagande chef de l'état mais le temps kufa wa cercueil de $3,000, les boulots $6,000, mais il est souffrant. Nous sommes le président à zone Nangai. Après 10 minutes, ordre de chef de l'État, nani docteur Chamala. Ngalema, ben ambulance, bazui Ngaladia, Ngalia Zalaki na hôpital Ngalema, qui Ngalema, au fait de chef de l'État. Les lots Ngalia, commune à Londres, en tout cas, on a beaucoup de témoignages. Mais, de vous comprendre que, Bayana Bisso. C'est eux qui sont à la base à Bouzoba Oyo. Parce que nous sommes sans souci, banane, tout là. Nous sommes des artistes, mais nous n'avons rien. Nous n'avons rien à culture parce que nous sommes hommes de social. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les lots. Maman Wasso. Moi, moi, je suis autour de maman, moi, ça va pas wendo. Longai, souci nangai. Des veuves, des orphelins, des artistes, on n'a pas cité. Mais, bateau mingi, c'est fait de la vérité. Le gars, tu as commencé à logiter, on a secté, on a toujours mal compris parce que c'est eux qui sont à la prise de décision. Bangoana. On dit, moi je dérange. Mais dans dérange, arrêtez, on va faire des cambo, yango. Normalement, moi ça oué dans la wate. Nous avons des artistes. Oh ben, tu as moyen. Mais non! Moi, si on a, normalement, c'est les artistes qui devaient faire la cotisation pour sauver l'image à Wendo. Moi, c'est à Wendo, un homme de VR. C'est impossible. Il y a un moment que maman, Florence. Maman Florence, moi, ça qui est remenée à cette ONG de femmes bicaires. Tu vois qu'il y a laqué, il faut l'ongulawa. Oh, ils ont moi, si, il y a papa Wendo. Tu n'as dit que tu as maman Mbote. Mbote papa. Qui m'est allé maman? Qui m'est allé te pour na vendre siko. Mais toki ko yeba na mokuse ningi ndokomi siko. Na koma kia watango mwana liboso akufi po bana yoso bayale ba mususu na Allemagne. Antoine o ya pesa ki kombo Antoine Wendo. Ana Allemagne. Bana mususu o ya mwasi bana na nani na Goma. Bo mususu na nani na Angola tango yaya na bango azalai ko sala na Didi Kinwani. Mwana na biso ya liboso na Wendo. Bayalaki ko sala na Didi Kinwani tango azui maladi aye na maladi awa ngaya wapena kisasa na yalaki ka anga moko. Bana yoso bankoko yoso ya Wendo. Pa Wendo ana bankoko nani 40. Oh ya libumu na ye penzana ya bana we babimi na libumu na nga bankoko 40 bango yoso pe na poto. Bo sikoyo bazako lo bankoko to bengisa yo ya kovanda na bana na biso ngalo bitengai na ako bela mingi maladi. Musika te tata yaya na bango aya wana maladi tango ayeko kufa ngai na hôpital ngai moko na komi mobange boye na mona kipasi to salika 2 jours na hôpital ayeko kufa alobi mama ko le grete teliwe ya la ka ndenge wana tango alobi ka boye akati motema ba docteur kutu bazo yoka ngama wa mama oyo mobange boye azana bana te bana musika kako ya laki na Angola yako salisa ye ayeko kufa lisusu yango wananga na lingai komi boma na kamati nzela na lobina mela poison na kufa baninga mususu bapesi nga toli nga lobi ya wana kisasa na kovanda na nani akosalisa ngai yango na yaki ko mikimela wana na nani mama ya directeur oyo bomoni mama etonga mama moko malamu azingai na boboto mama Vanda maman bonjour. Bonjour. Qui m'est allé? Ezali. Mais maman boni pourquoi ma maman a ezali qui
Bon, Coco Manaye a commencé une personne abandonnée, personne vulnérable. Donc, tout le temps, a qui vraiment, oui, que moi, si ancien musicien, un grand musicien, le cas Papa Wendo. Donc, comment qui pensa on dit maté. Voilà. To yamba qui est comme ça, dans le domaine de social, pe na compassion tout ça kanango. To yamba qui est poto pe sa esika kufanda pe azwa moi kimia. Voilà. Voilà, merci. Je pense que maman, prochainement, tu vas organiser une émission. Pour toi, quand même, et comment qu'est-ce que vous faites pour que maman va vivre, puisque tu es quand même maman, c'est cette équipe qui brefé biso. Tu es quand même bossa la kandenge pour loger maman et puis nourrir bango. Bon, pour loger bango, il y a les structures que l'État a la pour na bango. Donc ceux qui demandent d'hébergement. Tokendaka tosali banquette to moni réellement que mutana na pasi to zoyer to yenae to pesi mbeto to pesi sika donc to prendre en charge toute sa vie c'est jusqu'à la mort kolia moi kisi mais moi difficulté zali kaka na domaine na kolia na bakisi na bango yango to sengaka bato bonne volonté amoni ke azana makoki belé esika ko sungeza te aya ko pesa ba mama oyo na ba papa oyo pour tout sombela bango bakisi soit toye na mbongo en nature soit toye na bakisi oye na biloko soit toye na mbongo donc ezali pamboli munene pona bango. Voilà. Merci maman, donc j'espère que très prochainement toko yamba yo pour mikampe toko tana mozindo to yeba ndenge nini s'organisaka et comment est-ce que ba maman oyo ba vivaka na esika oya bino. Merci. Comment on a lelo maman na état oyo eza moi pasi Chaka Congo, mais kako expliquer biso nano yo pe ndenge nini ozaki nouvelle oyo. Nouvelle ngotango eyaki mo ilekira ba émission belé ba télé muso minele yaki déjà mais suite mon côté. Yango vraiment la remercier toujours que maman la biso Florence vraiment yé tant là qui yaki a de cœur avec maman Albertine parce que yé Albertine ba yemba na nzembo papa ondo yé maman Albertine yé. Alors on a que wendo yango moni que lelo on doit parler des choses qu'on n'a pas encore parlé. Wendo akokufa pauvre beauté zalanga toujours ngana na kondaka mingi sur bana ye bana wendo na mwasi azalaki na ye bato basuki basilisi wendo neti mutu pamba lelo wendo azangi adresse mais ntango musée nakoloba lelo na lobango te ntango musée apesaki wendo parce que image wana ntango nanango komonte yango wendo musée apesaki mutuka na lupango zompanda mais lupango wana aki détourné à pas une autorité. Le tout bon abiso ba ko ganga ba ko lobi pombe ya mais musée apesaka wendo lupango na mutuka mais oye bana mingi zaika mutuka lupango ba détourna kango ça comprendre de toute façon que na ko senga na ba artiste oyo zali exemple ndenge ba ko ba wali zundeke ça ko sekate alors parce que maman oyo faut de solution na ye yango monike tozo bunda na cadre ya manifestation sala aux mois de juin au deux sala comme l'ango honneur aux personnes de 63e âge témoin de l'indépendance parce que il faut bozala bon on a quand même c'est une bana ba faire vivre bino histoire umukolo ko mona mutayemba nzembo o yemba nzembo ya indépendance bo mona bango boyeba bomona parmi bato yemba debu congolais o bayemba ngona na studio azali en vie bomona bango boko la tombe ya Père Boka compositeur azala ki mwenza mukono de kota lango on fait pour mais de toute façon on a ça ndenge amulisha kuta yiko la kama mingi c'est qu'on fait si les artistes ba qui na vision ba bibi bango bien mukoso ça maintenant ngala beli donc la ministre banza mukala na mutu kana biso mibalaka ministre banza komukala biso kabisa Congo komitungisa na ote tamba kana biro na ngai bandimaka yo zompanda bayibila bango ketaka Congo azali mutu moko oyo azomunda pona bango mais ba confondra bango lokola orchestre association ne sikowa ezali administration nazo ko administration malembe alors zo comprendre mais à partir de là bata diaspora bango bazo comprendre vision na ngai papi maibebelanga na États-Unis bango bazo comprendre vision na ngai ba passer manesi baba na Australie baba faisait mu kombanga bazo comprendre ba vision na ngai bata libanda mingi na Kinshasa à part au mutayi ba ni fuzo aipe na émission pour faire Condé le Banzambe en tout cas ils nous soutiennent nous na l'émission PDG d'Alléluia
vraiment peut soutenir mon salaka. Mais d'abord, c'est les artistes qui devaient comprendre on a salaka. Les lots, tu as des candidats de Mambikoko. Aucun comédien bengai. Là, tu as comédien mobile, il faut ça. Mais non, on a aucun niveau que n'a que il y a boire et à manger là-bas. Ok, je me sacrifie pour les artistes. Je sacrifier pour les artistes, il faut comme un niveau, comme s'il y a les résolutions, les lots. C'est assez en danger. Mais curieusement, que ceux qui ont un bon comique, non, il y a un moment qui est assez en danger. Vraiment, les bisayo, que tu comme musique, malin, bâtiment comprendre vraiment que yango na yebisaka mingi les tout pour ça moi la diabo baba tout moko bazomona musika papa Rami Amisi bazomona même pasteur Dickens Emmanuel Angola baté belé on comprendre même les grands Samaritain boloko yena abi papa to bandi ba action baté belé papa Didi Kinwani ba GMM liebo mona nzamba propre le bango ba yebi kali ka meko ya kasuka tindi mo eloko na ye il faut comment les concerner monter musu façon de travailler nde batu bazaka d'accord na ngote non ne ce que maman ne maman tu akina loso na ye tu akina mafuta na ye tu na miliki na ye tu na lambana kitamba na ye il faut comme destination c'est ça qui bloque yango moni ki meli kamba sokoda ça ne tient pas parce que il y a toujours des mensonges il y a toujours des vols na kati wana yango moni ke ceux qui mi ba kutani moi basaka ndenge so bala lesika moko mususu ala ngandi boko na poche ala afala de boko na poche pour ebi que non ba oyiba ngai so comprendre tout le monde à niveau na que émission en tout cas et aider quand même que ba artiste que même maman Irène Pianapé ndam so oyape quand même que voya ko ba même ba mona que il y a ça émission ya maman Irène Pianapé ya maman ça nostalgie na digital Congo bali partout bato soutenir ngai o ba accompagner ngai ba action na sala kazo moni que aime les artistes ba ya sui comme quoi ceux comme quoi ne ba en danger mambi koko il faut être ensemble te ba tout ça ni mais comme ba bi ke ba ko bon ba biro il y a ko déranger biso non so ba bengi ça va so bengi en tout cas nga côté wana vraiment na vision na ngai que à sans danger rôle nango d'ici ko ba 2006 style lo nazoko kolonga etumba natamu se bakate o baganga wana o sokoda o soneka o nini kimi non asan danger ngamo na créer yango e vanda pe e vandi premier ya kanini asan danger engage tous les artistes congolais yango mo likuni ekota na bayana na biso ba yala sakanini yala kasini mais non chez les autorités en tout cas na biso ndeko na ngai moi na ngai je suis considéré nini rapport na ngai faux rapport faux bazo asan danger même na putain monsieur bakate mikanda on a à l'état c'est la vie de Kinshasa et d'akingai on a fait papa la biso kimbuta mbote papa la biso matondo ba on appelle un bon place mikanda na mikanda aux arts qu'on a l'état congolais que à sans danger ils allaient pour na artiste en tout cas vraiment que mais aimer les artistes bolingo ezate ngai biso no kalake lokola bazo basa baninga bana baninga bana misa baninga balinga na kate bayoka na kate yango moni guerre na sokoyona eza guerre o ka mbongo te bazona basa batu bazo bana baninga bazo yango kaka so bakuta lisika moko ese bebaka yango likamba eza kuna. Mais Chaka Congo, quelles sont les dispositions au déjà par rapport à maman en tout cas maman d'abord que moté na timing na moi sa Kester na maman Florence ONG femme du cœur na PCP Laurence Tendance mbote pa ozali na vraiment pe na pesi mbote mingi mama Charlie na bosa na Suisse yepe ya sunga ki biso pour na papa frère Makengo mama Makengo zo bango te e Makengo na bisayo c'est malheureux c'est scandaleux AMCC yebi Makengo zo bela depuis 15 ans AMCC le comment côté mais à chaque fois qu'il y a ce genre de problème est-ce que Chaka Congo est-ce que na kana ba structure union surtout ndeko na ngai il faut pour faire l'action ordinateur sans ce monde nous avons rencontré un autre frère comme on est prophète Daniel agar malala ale moloto pour azo ebim makas na kenda na saisi ba pasteur na tamboli à part ma Michel Chabani honorable Henri Touamo mobile ya Lor Mbongo Christian na oui Christian na Lor ba kunda so comprendre on a monaki ya ndeko biso prophète Daniel vraiment que tu peux maman Clémence Mbenza merci maman parce qu'à partir de ça qui photo en internet n'est pas moi ça qui empoisonné
nde atina biso papa moko na Selemba papa Goza nde azwa traitement kuna mais soki otali lelo changement ezali mais ça demande beaucoup de moyens faut bana côté comme la kiss parce que poison est comme il y a niveau makasi on ne sent pas ces gens là même il y a des passés baganga on ça va tanzamba alléluia ba mba téléphone té un homme de Dieu tu ne sois pas les appels pour ce temps sunga on ngobi kisangai un chantre de Dieu aura téléphone té mais tant que ngobi kisangai mais je comprendre ngai frère missionoka on a salanze moko boye webi frère missionoka oui à combattre avec quoi so bongo ça bon moko des business nzamba comme ça business ça devient un business pour la commande nzambe hein papa vraiment ya mamingi vraiment puis sur de Lausanne avec vraiment ça Congo et ça en passe mingi même lelo ba on comprendre tant attends image papa et Makengo et ça va passer où sont passés les hommes de Dieu où sont passés les musiciens. Est-ce que faut aider la moto à faux à célèbre non ba soldat tant que mon soldat à sécuriser policier la mon policier à sécuriser non alors on montre que ba pas d'intérêt pas et Makengo il n'y a pas d'intérêt mais en tout cas Dieu va agir na ka faire et Makengo a souffert mingi en tout cas doit faire un miracle pour atteindre mon nzambe pour na niveau comme nango le toi qui na inerbe tina siko je crois les autres ça va résultat pour tout ce hôpital ça demande pas bana nzambe pas mutu même bana nzambe même il y a une bible bon samaritain azaki musala nzambe te basala nzambe yaki bon samaritain to sunga frère et Makengo vraiment papa na biso Noé ani la production vraiment merci pas aux ali na 5 sous merci na mon conduit chef fait entrer l'accusé moi que ba pesa ki biso ngo to connait déjà na ko sala moi examiner radio na ye mais maintenant faut que hôpital ça va demander beaucoup de moyens ndeko na ngai non ils en passent que comment ba monsieur chrétien bana bolingoté ndeko na ngai ils sont en train de mentir les gens parce que comme ça Dieu est devenu un business pour eux mais quand dans Nzambe un jour quoi la bango parce que Moussa Nzambe dans la signe un homme de Dieu il y a un téléphone mais comment un homme de Dieu ou un téléphone té mais sur les caméras tam so big ça ba vier baliawa papa benga biso effectivement kuna benga biso nani papa na biso Frank Mulaja benga biso papa Patrice malalo mbongo mais aux hommes téléphone té sikoyo batu ndanza monde je crois que on va comme la Bible comme na ba moment souka c'est ça. Voilà, c'est vrai que Papa Tchaka Congo, avant tout Kabouanayo, je crois quand même la ligne naïba. Obstacle vraiment na musala oyo ezalaka nini. Obstacle ezalaka. C'est facile. Satan a dénaturé rôle nangai. Quand les gens voient un danger, bah on les ambongo. Et net comme ironie. Mais chez naïbisayo moi na bim ça c'est que bezate. J'avais fait un projet au temps on kunda zogoya. Na 5 chiffre d'état de $50,000. Na projet wana ndenge baganga ngana mimi on parler de la nation ngana banganda baganga banzuna nakaya parler de la nation ngana mimi bango kuna bazo mbongo sima na basuma bapango sima na ngai moni c'est quoi c'est biblique hein ce qu'on a fait OK na kita sima papa cha Congo place za wate ke liboso papa cha place liboso place ke no sima no nzambe amatsanga liboso c'est ça qui dérange yango bakabanira cha Congo ali paté cha Congo nena koma piéton bango balinga piéton si daté mais tout de toute façon nous sommes aussi ça musibilo ko na aussi ça parce que maintenant ndenga baka ceux qui sont en danger ce sont la diaspora c'est la diaspora on a remercié toute la diaspora vous allez vraiment merci parce qu'on attend bien en tout cas même les combattants sont derrière moi ils ont pas parce qu'il y a des combattants de Odombo papa Odombo bengai non nan derrière parce que il veut le changement il faut ça manamboka changement il faut ça manamboka parce que pourquoi nous la passé nous sommes devenus de peureux même bazo tunayo boni papa olie boni Congo malamu pozo banga beto fimbu non soba martyr il y a des indépendances bazali il faut martyr soba continuer pour na mboka na biso za la beauté ni tozangi na Congo tozangi na Congo diamant or coltan tout non tout ça na ngwa talaka le ciment wa munaka otukolera mukubenini pondu eboti tozangi lo côté mais moté mabe nzambe azoko punir biso parce que tozoba comme nzambe te tozu nzambe na nini to komisie bomone même nganga ana bible même ana ndokani muyibi azoloba vraiment nzambe oyo alokangisa ba sango ba kiti fezonga parce que il y a maintenant de parce que quoi le Congo ba bi congolais lelo la prière danse
Non, il faut tozonga na Congo. Congo ya oyaka. Hein? Oui, bah bien. Congo ya ka, Congo ya CT, Congo ya C ya Congo ya Mundele. Tala, Kimbangu wana Kimbangu alobe biso comprendre ngo te. RDC ba na boso ba Amerika bien ngo, na boso comme apesa ngo. Hein? C Congo fezonga Congo. Pour Congo ezonga na pouvoir nango. Congo fezonga na ka. République démocratique du Congo. Hein? Basa na makasi, bazonga sa Congo kawana. C wana za maudit. C'est what les maudit parce que ça mindele ba yana ba jinoir na bango ba tia na komba se wana yango malere tout ça nango il faut azonga ça faut Congo ezonga force parce que monde me fans fanon alors bah si l'Afrique c'était un revolver la gâchette c'est le Congo vous comprenez monde le bango pas maté mais on mettait la banque ba kapalo qu'on a ba compagnie qu'on a té monde le pas maté la force de l'Afrique c'est le Congo ya ka Congo espoir Afrique c'est le Congo yango mula bimisaka biso mais tango tokene pas nzambe tango parce que les lois comme ça se passe tango sokolaka tomulaka ba bandero ba carité mais de partout ils sont là les deux basunga yo il faut ça la numéro moko et ceux qui yotia ceux ba mixa ceux qui ndenge nini il faut ça sinna ni na kata mukanda na yo ils sont là mais ba nzambe to bangate le revenu to longola ba biloko ba kondele biso na ba rosicien yango vraiment message nangai. Voilà, donc je pense que chaque Congolais to qui juste pour na dossier à maman. Je pense que très prochainement to yamba le sous pour na dossier musu puisque c'est vrai to yebi d'ailleurs tout autour ya marambasa ça il y a eu des histoires pe sengel to solanga na yo o pe bande comme sengel ba découvrir par rapport ya évolution makambo salama et puis biso tozo encourager musala ozana. Je pense que message na bande ko nyo surtout bazolanda bande ko nyo surtout ya diaspora bande ko tout baza partout à travers le monde o bazolanda biso quand même opé sa message mais avant message to ya maintenant to zanon maman apé sa non message à lancer message na bande ko nyo surtout bana yo succès pour ça tout succès maman maman il faut bien respect ngai na lobby na ba tout na biso dans le monde ka frère et making tout na série biso ba congolais ngai na zamini na organisation matanga omona mingi frère hein kaka tchanga comment na frère mais tant on décolle la belaki il y a des frères il y a $500 $300 mais pour qui décolle la bika vraiment pour aider papa et Makengo, numéro de téléphone 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958 oui 00243 992 30 43 40 0992 30 43 40 pour benga bo soutenir biso to kaya maman oyo même pas bozali et simbabino moi ça wendo ça jamais homme de veillard tout l'andate abotaka te etalibsote biso la besoin mama longwawa pona lokumu ya ondo kolaso nazoloba mission ekokoma ti na Allemagne ti na Canada epai bana bayali na Suisse ekoma emission oyo ekoma esala bango pasi mbala mibale. Bon, na Paris, ekoma. Bangkoko nanga ziliti wendo. Zinyoro wendo. Makrisi wendo. Nasi wendo. Bino yoso bo yamba. Mbote yanga nkoko na bino. Na yoko vanda wana dikelela. Na dikelela. Nakendaki epai ya ministre Luzolo moto alingaki akende ko buka ndako oyo mbanda nanga wana atekaki ngai maladi ya makolo oyo ebandanga kala na kokende na Luzolo kuna na ba taxi wana bana bazotindela nga mbongo baye kolongola Luzolo ba mama bayalaki makasi balandaki Luzolo na émission baye kolobelanga mama Betini yo mwasi ya nkolomboka orate nga lobi maladi atindaki secrétaire na yeti na isika na yalaki kovanda kende kotala mwasi ya mokonzi oyebisa ye arate
po papa luzolo alingaki alongola bo nzambe pe alalaka te saka kongo oyo azali mwana na ngai ya ndako ye na bana na ngai tala bayalaka kaka boye azoboma nzoto wana pamba te awa na Stade Martin toleli tata bapesi biso mikro ya minene wana loba mwasi na wendo nga lobi eloko na mpasi Mobutu apesaki bana lopango tovandi kuna na Luapula A3 na Barumbu bo papa Kabila ayeko pesa nani Kabila lepera ayeko pesa voiture camion eyala iko tambola kisasa mobimbe eyala kite apesi pe ndako kasi papa akomaki mutu dikolo alingi alakela pe bana mabe soki bino bolingi mwasi na ngai te nakosala bino mabe nakolakela bino mabe nga bibana botika nga na tata na bino tokamatana bokota te surtout Antoine oyo apesaki kombo yoso to Kalo Soy Antoine mwana wana azama tata ana Almani azama tata soki asiliki ayalaki karatekawa kana yeko loba na bango te bana baswanaka na papa te botika ye botango alingi akufa mwasi wana yeko kima kaka ngai oyo na bana na ngai bakomi kokatisa bibale na vio mbala na mbala balobi papa tala ndenge bibale toza kokatisa pwana koyawa awa na kisasa pwana yo papa na biso na ngalie makuna tovandi kimbuta ayaki mokolo yango kopesa ye mbongo papa bosalisa nga na longwao bosalisa nga penza na longwao bomonisa bafoto oyo ekende bipai yoso natangeli bino bamona penza elili na ngai bamona elili na ngai mama na bango nakolisaki bana na ngai lokola bana mindele bana na ngai bayalaki mindele yo moni te bango yoso bana poto na bankoko soki mutu abokolaki bana malamu te bayala na poto na bankoko bake kobota bankoko lolo kuna yango wana nalobi no nayalaki na bonne vie me nakomi na malere kolala malamu te kovanda malamu te susi maladi ezonyokolanga docteur kutu nasali ensomi lelo nake na docteur alobi kamata ordonnance awa na biso bakamataka ukomeli moto kisi ya malamu ale babombi kisi wana bake kopesa kisi ya mabe ordonnance yango na sakosi nakozela na benga mwana ya mobali ne major Ntumba Muya ana na Goma ye azonga wa enike makaka pwana makambo ya ngai ya nani ya sante na ngai na kolongola ngawa na yango wana omoni to ako bunda na saka alobi mwana na yo saka yali kuna abundela ye tumba wana malamu mama basi tomandi ke tokoya lisusu tala yo nayebi ke tango tokoya talo awate ozasko na ndako amen amen OK merci amen amen ezala bongo toyotalo awate toyotalo ne na ndako amen fufu papa Tomeli. Amen. Ok, voilà, merci. Donc, toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. C'est vrai, une émission consciente. Et je vous avais annoncé au début de cette émission que c'est vrai, nous devons être sensibles aux cris de détresse.
nous devons toujours penser à une personne de troisième âge. C'est vrai, et ce n'est pas donné d'ailleurs à tout le monde. C'est une bénédiction lorsque mon oiseau atteindra déjà troisième âge. Donc je pense qu'avant aussi sa émission, souffrait que nous puissions remercier toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission de près comme de loin. Merci également à celui que j'ai toujours appelé le patron du Congo Promo et TV5.com, donc que je salue. Donc Talaka une longueur d'avance, donc Raph Ngindou depuis Boston que je salue, et merci à celui que j'ai toujours appelé Gabi Mbuta Mwana Muzombo en direct d'Irlande, précisément à Cordove. Monique Irlande ils ont na Katia Mai, donc c'est pas facile d'y accéder, mais il y a Bundara pour que tous allons toujours en contact et surtout que tout allons toujours au rendez-vous par rapport à l'émission. Oyo, nous penserons également à celui que j'ai toujours appelé Ange Nyangasa, l'étoile du berger, acteur à long métrage. Coup de chapeau puisque Collier Komaki, merci beaucoup. Et merci à Charlie Confort, charisme, le vrai, le seul mannequin de Paris que nous avons. C'est vrai, à Paris, quand il faut parler du mannequinat, quand il faut voir un mannequin excellent, élégant, propre, une très belle taille. Donc c'est Charlie Confort. Là, il n'y a pas match, garçon confortable. Puis si on botte ce que vous avez dit, il y a un mot de yakati, dadi mavungu vungule. Plus important que yo na mona teme yo zaka toujours au top. Pajo Matouba garçon sexy. Na pession beauté, nazo zela toujours donc et promesse na yo. Je penserai également à Dadi Yakuza Centreville, Mbotebele Skozolanda Biso et Trésor Yakuza, Pamphile Lukoki, Talara Mutafana na Moka Ribéry, Naebi ke yo pe Ozolanda émission na Biso. Et un grand merci au grand frère propre Roger Deimampuya, Nabosa Nyote, puisque Paris et Siendi Mayo, JR Makundi, na PCOT, donc grand frère propre Yamasa Nanga Moko Eder Makundi que je salue, le manager. Yanga Moko Zala Pembeni. Si vous avez aimé cette émission, mesdames et messieurs, dites merci à Christian Mbouy, les costauds, donc c'est comme ça que moi je l'appelle, Christian Mbouy, les costauds. Donc ce côté réalisateur très propre, élégant, beau. Donc à la trottée, concours et réalisateur Ezoya. Donc Christian Mbouy que je salue en passant. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à mon cordon. Ah Serge Mpiana, tu me manques, mais yo ibikaka. Yo zala toujours tout le temps et puis proche Nabiso, je pense que Bandego tout Bolanda émission. Oh, j'étais en train de dire l'autre fois, il serait mieux, yom tozana besoin de la promotion. Vous en avez besoin que elo kono sala, vous en a société, vous en entreprise, vous en a société, vous en a business quelconque oyo salaka. Donc je pense que regardez derrière mon dos, donc il y a rien, il y a pas de logo. Donc voilà, l'occasion est là. Vous en a besoin et OTK, vous en a besoin, tout ça la promotion elo konayo, précisément ngamoko alandele. Plus non précisément ngamoko alandel na lobela rango. Donc je pense que ozomona sima awa et senga logo. Donc le numéro est affiché, appelez-nous. Vous avez besoin de nous contacter sur WhatsApp, Viber, donc le numéro est là, et sur Facebook Alandele. Alandele tokutani tosololi comme d'habitude. On se fixe rendez-vous pour le tout nouveau numéro de cette émission déjà prochainement, puisque lobby tozo continuer suite makamboza ebele. Hein? Tous les coups sont permis sauf les injures. Rien que le travail, l'éthique et la déontologie, te respecter un maximum de respect. Nabino Batuboli Ngabiso. À la prochaine. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Ngindou, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana Amérique, Bana Europe, Asie, Afrique, Océanie. De Toba Australia, biso tout, scotché, Kotara net, Congo Promo, information tout, mais à fin fond, et ma village, Ozo, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra, il y a image et image. Ralph Ngindou, qui tombe la PM, Congo Promo, Amérique, Boston, in Massachusetts. What a plus, what another boss life.